ande tolobana no TV za radio te na makasa Flairmont TV ya des moments ça mandefu moi ça kenda sango car na molobeli na bino ndenge alobaka na bino ezabeke TV za radio te il puis les tomates voilà tekela moko mais babeta équipe moko tende sous demboyo mo bakisa na tondolo lelo toza pena na mama la surprise to na mo lelo za ba aventure te yé na opese mbote na telema parce que c'est mon frère. Dieu merci molobeli frérot donc ouais soyez le bienvenu chez nous à Paris. merci beaucoup et c'est un roman na yo totorino moto na tembe deux fois te tala ba charge lukaka ya osarana mon discrétion Dieu merci deux fois te ok mino la limité deux fois te na 7e c'est le bienvenu ouais donc voilà to solano ya telema va to vanda yana tuna no voilà surprise ka boye ba place mo zala ki ba nini o ba Zénith maintenant au mono na Paris mba bona concert oui le 24 mai na Catadome de Paris donc voilà yango no monto zolo bana bato opération somba billet et si là obika nena moni oboye batembe mtu na chela wata na ndimi yo na Paris pardon c'est peu pour déjà Paris donc déjà Paris donc merci quoi de faire reconnaissance soyez les bienvenus chez nous à Paris ouais, merci beaucoup to revendre pour te développer OK kitoko ouais merci frère ouais c'est mon pendant mon ao Dieu merci molobeli na kanti ba raconter 7e deux fois te 7e wana et si les sabiso ba catch na biso niveau ba catch ezoka ba pota car rapport na orchestre comme on a na bosani en comme orchestre il y a les qui n'ont bien affilé n'a pas c'est bonne guérison ici Gazali pas ou ko bela donc bonne guérison na ye donc dans 7e rue on a tollé pas mimi donc il sera tout là répéter donc voilà donc merci Dieu merci wa déjà na wata na lingi to zonga na na nini te po wata déjà na filé pour la yebi ouais très bien donc na yebi oyeka na po est-ce que choc fila peut son pardon et la polémique oyeka na déjà choc wana po parce que o déjà pas filé ouais au tambola qui peut mais aux nango na wata wata na filé ba même moral yo siko oyeka na choc wana ka bandoni ataka to penza bandoni ataba if sino bandoni ataba tout ondeni vous rappelez kana bossa na ba kombwango fort on te rappelle donc if silo lubambote no ngwana donc voilà nani bina filé autrement dit ambala aza ndeko na ngai leki na nga ona lingaki mingi petit lelo na olingeka mingi aza musicien ou azalaka musicien à grand frère nanga Tutu Kaloji on comprend banda Kishasa yena ba Robino Mundebu ba Diego Milito ba debele on comprend donc voilà et ça là qui gende ça là qui wana donc voilà et ça nango te tong mususu te o te mais après bin affilé na la ina Villanova pe ozombo sana kolobango na la ki pe na Villanova to fandi pe na pardon na Villanova moi inane na kata mouvement mais total liga mouvement to fandi donc et ça donc groupe donc on est là un orchestre était mais groupe théâtral donc ils ont orchestre bon et théâtre sur la Paris si na kata Paris parce que la tournée sur la Paris ouais obika nengo yeboy okuta pe na mutayebi yo très bien et ça linga bien na mutayebi yo ouais et ça linga bien ouais oh dans Paris moni toi na Château Rouge ça va pas mutalombi na sima si deux fois donc obika mutalombi mbote puis agence c'est ça mon pour le monde entier biezola donc voilà donc batubo tika biloko otele lolo biozui donc voilà merci ngana tuno boye ngana on est toi émission dans na 3 parties OK émission na 3 parties émission na 5 na bana bina filé émission na annulation ya Fabregas na présence dans Paris pour na wata pour na l'homme de Paris ouais voilà pour expliquer biso to banda pena 1 à 1 pour na ngonga oyo mokile kamwe ouais loba mokile kamwe bazo tuna Dieu merci molobe na ngo to penza esika zali azokamwa Dieu merci molobeli akomi Paris ponga akomi Paris akutana po de mo nde Tour Eiffel na biso si o monde ngo leki a na chaîne donc chaîne mo nde Tour Eiffel à Paris voilà donc ils ont dit que kutani penda ke na Tour Eiffel donc moi ça mande fois nde Tour Eiffel à Paris si deux fois c'est yango na tuna yo ouais nengo yebwe otiki kini no ndenge nini bon kini za bien kini za pepele banini donc bien sûr que toloba ke batu moto pela meto zikate quoi donc kini za na ngo pepele donc bandeko na ngo uto loba ko ba kombo tangi na nana
Donc bazana bango bien sûr kala mais na yebi ke baza bien sika bazali donc voilà. De merci molobeli na kati ya Paris okutani pena na ndeko no bokemba na botambola makolo. Deux fois te totambola makolo oui. Ouais. Paris au monde on ndeni Paris pena tout va bien. Paris pena nion c'est ça kitoko malgré que vie à Poto est un peu difficile mais difficile la vie à Poto et ça siko na nini. Dans le bandenge nini. Et ce monde est au lonaka. Et ça le roi bilanga no au bois ka graine. Mutabwa ka souffra ok mais mukolo ndunde botaka pour sepela karado bien mikili ngwana ne bandeli eza moi difficile mais et après futa yo et futo ko le kabane bambula mususo yo le kisa ndenga Congo quoi donc pena ni surtout carré ça va ouais merci de merci si la pena la yamio lelo pona mambu ya ona betelo ya fana bina filé to beta ngopenda voilà mingi te wana nde mukolo yemoko moi ça bande fo ya mayo wana nde so ko bet donc mwana abo nena ya mema o pesa so nyoso malgré pona wata gogan c'est dit mungu mishka boyebi biro bolimbisanga na obete na nu babilo solo malgré na moni ye pona otuna si oyone mudo yo kimi Fabrice pona annulation ya Zénith de Paris yango kimi eza question ya kokima nani legi nanga Fabrice énergie te pour na Paris donc eza nini eza destin nzamba beneke et ça la ndenge sali comprendre et le c'est pas ya legi na biso Fabrigas eza que na vie mututu on comprendre alinga azalaka na besoin à évoluer au fond te na mouvement moko boye obeti ina neno bobeta ta concert mon côté on comprendre bo répétaka banda tongo pourquoi répétition na répétition concert ezalaka te todo c'est Fabrice abeta ndule te abeta ndule te même yomo na batu ba otala biso ba yebike Fabrigas abeta te à l'occasion de Paris sina wana beta kite wana ezal rôle la force wango ezal rôle la karaoké basangani na basane ba bandu na États-Unis o bazaka na karaoké karaoké ezaka Dieu merci mais ça occasion de Paris karaoké ça karaoké bosko zendi ngazani Zénith de Paris et Rosalana on ndengeni donc tibino bo fanda ki bola raisonner que Fabrigas a robeta Zénith bon bina filé na mais yemoko zela te na duya na ku bina filete yemoko nani Fabrigas esika zalaki tibino bo otsa ke a robeta Zénith yemoko ayebe ka robeta nete molobe yo lo ba mingi vérité c'est le ba mise belé ba comment tcha ba data lokuta et bombeka na actualité ebele mena minute oyo to moni na misu eza Fabrigas on comprendre yango moni ba obenga mikolo yo nani ba obenga komboni ba obenga na landa yo jour wana pe kombo me kombo mo ba obenga mikolo artiste signataire alors moi to beta musique boy et ana bato aza artiste aza peintre on comprend décorateur nani boye comédien tout ça on comprend donc il y a pour une quota signataire donc si boyo ka kio Zénith yemo ka yebe ka obeta ngala na ba villageois ba sepelaté zo ne ben modi mo bala chimena ko sepelaté ba jitwa na Luanda ba ko sepelaté ba suzi ba sepelaté pourquoi bongo na yebi ke nengo lobi boye na yebi ke ben oli kola na yebi ka sepelaté comme na modi parce que y a villageois na ba villageois ba J3 ba villageois solo na yebi ke belé ba sepelaté est-ce que Isaiah solo pena marambo lobi. Oh, mais baton ba sepelaté nenge artiste na bango comme artiste ya nini artiste signataire alongo na musique ya comme na reçu. Donc les Zénith raté martyr peut ko raté. Et peut-être na bien oyeli sula mamba solo pour ba mamba oui. Obino mo bo comprendre que a robeta ngote. Est-ce que faut ka ngana ya lo ba ka robeta te. Au monde nga bêtise nege Zénith des athées. Nenge pesta des athées. Ba beta occasion de Paris. A beta te nazolo bano bien que casino eza karaoké. Ba sangani bango na ba Dieu merci ko za boete. Ngana yebi yo bien. Obi ka Fabrigas a format ba star. A format pe abimisa pe na ba grand chanteur a moko pe ba grand musicien a moko pe ba sala ba succès. Yo ka skona yebiso. Avant de répondre à la question ana, on comprend. Au moni musicien logo la nani Fabrigas non lobi ke abetaki. On comprend. Obi ko bete zanine. Au monde de bete scène musicale, au monde de bete en Belgique, au sentiment que la team Wata na héritier. Voilà, Cédric Mbongo, pas d'aché. Oui, c'est ça. Kobeta.
oyo fandi obengi vieno animateur na biso ya kala malgré la sous na sente obengi bosanga ni tika makambo yango na ilalo bano wana peneza pembe ndenge viena ndeko bino batawata boala teti pourquoi vous na confesse wata bokoma teti boye eza question okoma teti te eza veri o comprendre c'est le mutokala lobeso mutokala longola na lobeso na makambo o comprendre on a biso ke vient na biso aza animateur akala et bon yebi te aza animateur akala banda série ya bakoyi mbiko toya malembe bana pot na lobi atako to plus que Poutine banda série ya bakoyi mbiko na lelo yebisanga bimisani ay bongo dodo ni dodo baze ebo nino kombe nini kombe na kombe totika ba fanti to mikolo to sa be mission mikolo comment to rotselo oyo moko yebike na lobi comment rotselo oyo moko yebike esbetate pe na yebikute soke bima mais ozo tangango bon ben cher internaute eux ça plus important yeminga lo ba vérité o azo beza ba propos na emoko biso to tuna ba question il vient de Congo aye hotel à biso na Paris aye pour la promotion ya Dôme de Paris et Richem ta meme na poto o azo beta masolo eza le passé na ye pour ayebi pe réalité ya makambango yango ye moko makambazo bezo uta pa na ye moko yango to tuni yo sikoyo ba date so ba mise bazo cha yo uti Kinshasa eza ya solo lisuto bandeli to sa ya lokuta yebisa so vérité bana Luanda ba sepila na ngongo na marché kwanza CD ya Gezo Gisebo ya Pharaon ba sepila na wenza matete batu pa bijou ba sepila pour na mambo tali ba date donc on a pas confirmé ni sauté parce que ba roi d'annulation pe bazali ba orchestre belo yo nanga to yebi ke o sa date bo mona betité même vient na biso les padres atara date mo bo abetate on comprend na yebi te wana les padres za fait za père ya wenge to lobela mambo ba date to lobela mambo ba via wenge te to lobela mambo ba date on comprend to lobela mambo ni mambo ba date non fils ne pene wenge nyonso wana zoloba na ngana na ngo besoin te nga tozolobela makambu ya ba date poso to bito bandoko maki wi fils a wenge véritable fils eza héritier wa Tanabe parce que aza produit fabriqué par Wera pesa wata makambu ba beta ya lelo pesi gauche droite et one eza bêtise parce que vient nga les padres akoki kopesa jamais héritier makambu ozolanda bango mibale bazwela ki makambu et pas ya Wera ozolanda Wera mtapesa ki fere ndenga pesa ki héritier wa Tanabe erzotsa ke mtapesa ki makambu wane komi manquement ya respect o comprendre Gogaza déjà mutu oyo azala déjà étoile na bandakala to mona na basage mwana muke maleka na wenge BCBG malgré que a bossa penate mais quand même azala ki na BCBG ozomona et après ba maison mère donc aller dans étoile o comprendre donc Goga nenga abotama na makambu na ye azala déjà na makambu na ye ezaka ke étoile ne vient na biso Igwe de la Forêt yenda moneke te pecho na fongola ekaka akende ndo mona fongola ke lelo pe sala ndenge sala donc kemi na muziki o to betso ba makolo bana banini mo eto lobe ya te position mais toi déjà parce que la France on attend la bonne senga na bolo ba te presque na journaliste pour to kemi no ba septembre to kemi no base no na ma campagne kuna banini to kemi lelo to na miki et puis to penza zo kambe o eza TV za radio te information ba lo ba vérité et déranger mutu te po na lera na pa mutu te wa linga mona nga awmona nga yemoko yango na lobi sikoyo donc yango siko don nenge Goga siko ne donc partout les gars makambo za quitté partout dans l'équipe makambo za te donc de bina filet de Fabrigas Scout ça ba le contraire ezara ba na ebité selon le ba manque ya sagesse tonini na ebité parce que et pas ya bina filet erna obima na orchestre wana o signé bina filet pour na ya Villanova selonga na sala ki kuta analyse que ndenge bina fila uta na Villanova c'est que Villanova est à l'écolo par rapport à Binafile. Pas où tu kuna. Mais elle n'a commis sur le terrain, na moni qu'elle a le contraire. Vous comprenez? Na moni que mais Villanova on a mona que les cabines filé, mais elle n'a commis na coûté orchestre, mon non structuré. Même il y a Binafile où l'équipe Villanova. Vous comprenez que les adhérents de l'équipe à villageois. Et l'équipe bango. Pourquoi l'équipe bango? Pourquoi l'équipe bango? Au moni et pas à Binafile. Oui. Soroyoki babwaki Yves Silulu batutu bayebi kaka CG
Peso au continent quand orchestre au monde appena ka signer un contrat après ça va programme à sala mambo ba CG ba sala. Vous comprenez? Vous comprenez? Et ça bongo. Mais ce que le contraire est pas à Safricas, pardon Nani, Fabrigas. Vous comprenez? Le contraire est pas naïe. Pourquoi? Na solo bas. Donc n'est pas la vérité bo bino bo sepelité. Te yo dans la vérité. Libre. Te faire radio te faire. Solo ba vérité. Na solo ba te. Oui. Si on a orchestre oyo ya Villanova, celui Villanova, to komi na kata orchestre, ozomona pena ka orchestre non structuré. Ozolanda. Oui, non landa. To fandi bo to alors oyo kana musika ke Yves soki Nkoyolo, soki Yves Nkoyolo azalaka CG. Ke azalaka, il paraît qu'azalaka CG. Ozolanda, ndenge to yebaki na musika. Bo garçon Binzo. Garçon nani? Garçon Binzo soki ke na ebiete. Na ebiete. O comprend, na ino na makambu ya Yves. Mama makambu ezali awa ka neto lobaka frero. Si. Ndenge to lobaka. Voilà. Clermont TV. On va ndenge dire merci mo lobela yebo. Donc makambu epandi lisusu. Donc tozo ngaka ndenge ozo expliquer biso. Si, on comprend. Donc ye osala ke non. Na kati orchestre oyo ya Fabrigas. O biso to yebi ke so ba bi Yves soki mbokolo soki mboyelo aza CG. Na le cap une émission na boaki na PCM bote jina benga na téléphone ya singa lobby bien merci yozo boaka Yves azanani yo kansaka ze loko na kata orchestre azala ke loko te muto yozo benga za CG azape sunde ko il paraît azala leki ya Fabrigas jina singa biko boaka keta ze loko te na kata mouvement na moni déjà za désordre mutu mo bo la ksa batu kaza CG mais porte-parole mo bo simple alobi nanga kazalaka ne loko te na kata mouvement na kata orchestre ngo na tikala omona mutu babengi directeur à marketing te et ana directeur à marketing te eza na CGT Villanova ndeko na Villanova wana eza kombo ka olobis village eza kombo et amusala les aranini light music Villanova nyonso ono zotanga eza kombo eza bon on a secteur Denis Bidens nani Denis Bidens soki Leni Asani. Kasi mtazaka papa mba administrateur al mouvement. Obi bien gazalaka. Azalaka. Sko lelo awa ala lisusu te. Bon, merci pena molobeli. Yo uti pena ki ne to perception ka yo no perception sko confirmation. Sinengo yeboy. 5 na ba ya bina filotika ngonde nini. O ya gote sei. Wane pe na Paris donc 5 na ba ya filé. Bon mambo 5 na sui 5 na ba. Donc ndezo yo kondenga pena oyo kango po ebimi ngana dana mikili o comprend ndezo le kana kishasa na ebite internet ba ko sarate nonini ndega lo ba TV za radio te eloko na kini sore simbi a peto o sentir mon pepe o comprend na ebi ke bina filé erozwa po c'est un bosser surtout à 8 ans ndenga bimil subo c'est que okende bien donc voilà donc courage kaka donc c'est tout pona mambo la bonsala pona mambo ya voyage ndongo lobi ya mambuke héritier watanabe ayenanga na bitina na ila talisa moi pembe opena caméra pena fo bofongola ngo bien donc ndenge zabwe na minute oyo elo lela loba pona voyage ndongo lobi ke non héritier watanabe muto ayenanga vous comprendre ngana za moko ya ba spiritas na kati ya latimwa pona voyage ya poto héritier te muto ayenanga na ye na ndenge nanga pe na pesi merci pe na bandeko nanga pona pe na base famille pe na mbimbezalaka ba nini tout ça omoni makambo boye question esalinga bien pourquoi ngai na ye poto pona famille nanga na pesi mpaka David Olito Mbote RK de Paris Rive Kidimbo papi mpaka Luyola donc Magali Atakwa taille est de la République omoni nga na ye mikili boye na ye na ndenge nanga ndenga la timte mais na futa nazana navigo nanga o na sela ke elongola nga pale sika naza ezoya nanga a pona kolobela héritier mais lelo nga na otala mutu lokola frère na biso malgré toute une question ngo tenga le ngena ideo à partir ya makambo la question tu yo je peux tenga na masolo na ya ngoni na lingina loba na yo pona frère nanga etindi nga na talisa frère nanga nani Pacho RFI na landaki Pacho RFI ndenga zoloba ke héritier watanabe patati patata mutu tu bolandi yango sika bozali elonga lela lobaka eza boye Pacho RFI foyo ka soni Pacho RFI ozoyo kisaba communicateur soni na kata monde na musique s'il te plaît Dieu merci mon lobé donc yo no volontaire na la team Wata donc acte Pacho RFI a sali
oyo bakinga na kati de watamta memi on na volonté na yo donc acte ya pacho RFI yango yo pena oyeli pena o sepelité totorino moto na tembe masala ngai ye moko oyebi totorino moto na tembe mbedie merci molobeli yeyo ye aye na ye volontaire na la team wata na poto donc Dieu merci pour na RFI peno roloba pour na acte RFI pour yo nem to roloba ouais donc voilà omoni marambo yo kande na utoloba ke oui batulrola ba pacho bazo sa ba communicateur Sony bazo silisa pe ba président ba orchestre et c'est mona amour ya ko mema bandeko batikali mutorola pacho RFI ofanda na Kinshasa so souffrir ozotambula na ba restaurant bangengi na ba biomani wana na ken bo baluka bozopota olia baloso bapondo madesu balongoli yo na souffrance wana pas héritier wa tanabe deux fois poto oyo ndekono même yo otata sans francs bayeno poto mena tali ba propos à tenir na kata ya réseaux sociaux kena kutu ndenge zabwe aleli kolia na masanga jino kila basi yampaka Dieu merci molobeli yo ayene volontaire na la team wata yemo na tike na embe ayeka ko loba oyo pacho asalo esepeli si mokilité donc Dieu merci molobeli donc yango wana continuer pena loba oyo sepeli na te pona pacho RFI nenga no tamula na bangiringiri banini loba donc voilà donc omoni lelo azo sala mambo azo sala na vraiment et sala Sony parce que yo mutu bazuyo na zéro ba commission tina poto pe poto mbalama ote ya deux fois so za na problème obenga héritier asungaka yo moko yebi yango ndenge asungelaka yo mutu lokola ngana emikili na compte la team te bien sûr que spiritisme la team mena ye na compte la team te mais na oloba bien pour na bolamu héritier azo sala na bato pour na musique héritier na nena zao na otambola na navigo na nga est-ce que héritier mutapinga mbonga pesinga te ye pete mutaye na nga mendedi na oloba bolamu na ye siko na yo mutu bayeno defo na poto ozobungela mutu lokola héritier wa tanabe tala niveau ingratitude ekomi na mokili oyo pe azolela nini o yo ebite ke fona mela masanga ekosenga kote moko na mela na lia na futa na vigo poto mbongo yango la ebisa eboye lokola za na problème ya kolia masanga na vigo pacho RFI na biko lande mission ainsi kozali naza na réserver moi 200 € moi za na mushashino awa 200 € anezali pona pacho RFI donc bosala tout bolukela nga pacho RFI amona ngai tika na bimission tika ndeko pacho RFI vraiment pacho bailo tikini volontaire yo kabelo mo finir pardon s'il te plaît mon frère donc ça l'effort pacho lukangai o continuer promotion na yokaki o leli ba masanga fufu na lia na mela mweloko donc na réserve ki 200 € mo eza mupanzi pona pesa yo nazo luko pe na sala tout lukangai na peso 200 € o recharger 2 mois ya Navigo pour les là qui m'a pas Navigo 2 mois ya Navigo déjà donc pona romela na sombela ki 4 cartons ya lèvre ya 8 6 amela ke na sombela ki lèvre mais batunde ba yebisinga balobi te ya mutaba 8 sur 6 donc neza boye ekufeli na mote oui neza boye ekufeli na mote mikili te babito sungana oui déranger nga na moni pacho azolela pena kolia ba Navigo ba masanga donc lukanga pena na pesa yo mbongo o recharger 2 mois ya Navigo masanga no pesa déjà donc poatika kombo héritier merci Dieu merci Fifi Siwa petite sœur Siwa Stone voilà Junior kila masanga kila bax totorino mutuna Charlie Mpakalingomba Francis Dibaya Dadi Mola oyebi CG Charlie Roubeige tous à la partout nous allons voilà donc voilà il y a une volontaire dans la team mais non sur la bien voilà il y a pas de RFI oh zoloba ils ont propos teni s'engage que nengezala ye a sepelité dans limina za ne volontaire donc dom la lile ye yo frère monde des ana moi ça bande faisable ça za la biso le ko benga biso te moi toi approcher to ça ra promotion pour toi ba congolais bien merci molobeli yo a to sola ngamo ya na Tour Eiffel frère monde Tour Eiffel donc bien merci à sepeli na ko Fifi Siwa petite sœur yo bika pacha to laver do penza yo yebi wana palais
c'est d'amour batutu ba mishka ba batutu ba Gérispire ba mienne boyebika ndengera bo vivana beki Mishka kabe ya lebo gardino R.I. Régine Ilunga maman Mokonzi maman présidente Trésor Mbombo wetu donc Kevin Cheval donc boleke belé donc Kevin Cheval Daniel Capo base 4 base staff base nord base garde du nord donc voilà ya ndengeza to vous êtes staff chez Drapeau Blanc Boutalombi donc agence Diesel agence Assir donc hôtel lelo ozi lobi yango penda dega to sololi yango wana biso so to loba ndengo yebo ndengo moni terrain ndengo jo circuler daja na vigolo ndengo lobo tamula pe na bureau na yo actualité ya Dôme de Paris yo mokozo mona ngondeni que évolution so kende bien yo ebi la team wa tes orchestre ya blague te orchestre présidentiel et orchestre ezana batu ya malonga batu mo solo baza Mavero mango yo kele pas Mavero voilà non na kete Mavero voilà merci mon lobelier on comprend donc la team wa tes maman entreprise oyo mambo billetterie to lobela ngote na sengi kaka na bateau pour congolais ana habitude de somba billet au monde na veille ya concert ya zo somba vraiment bateau abongo ba rozanga ba place donc on a déjà quoi accélérer bateau ba somba ba billet na bango et ce événement moko boy bateau belé balobara ke non fais ta musique mais après événement au monde apenage tombe sous na sur place au monde apenage et tu regardes ce événement te fait c'était donc oh peneza maman événement et ana ba surprise mo ezana kati wana na ebisio bateau bana ba problème à love et lobi bina filé bateau ba mabale kufaki bateau bana ba problème social bateau ba kende ba ndule ba sepela kité le 24 mai o ba kende ba ndule ba sepela kité sko wa le 24 mai voilà banzembo na bango ba sengaki na scène musicale ba ebake ba rozwango na le 24 mai na kata Dôme de Paris ex-palais des sports donc bateau vraiment boya ba surprise ezana ya kafu ya danger non to dévoiler te donc mon colonne so ba comprendre héritier bango ba yebi sikoyo fois 5500 donc avec ce héritier bango ba yeba quitter donc ezana mambo ba spectacle pour lobate donc mambo tout donc ezana pena dans les bons ba sombara ba billet na bango pena show ba pena show opération somba billet et si là bola qui s'appelle gete goga azapena ya bato ala kana bato pe bato malonga donc voilà. Donc quand on est au bar pilipili tomate là ta que la maman me va bête avec équipe boroté quand on est au bar TV za radio té donc ne bomoni de merci mo lobeli boye et za radio to ba chaki direct yé moko yé donc na simbie boye na simbie na Château Rouge so té na simulation Boutalombi ici c'est Paris donc après la France on attend la royaume des cieux voilà donc aux alandeko donc aye volontaire masanga ki la base junior na obenga yo petite sœur Fifi Papir on a tous les trois chefs Mishka Jerry Cédric et puis ambulance ayembi mais ambulance animateur volontaire na la team wata mena poto et puis faut le barrelo au moins rolo baké aye volontaire na compte à la team wata mais azo solola azo lela navigote azo lela fufuke azolela bière place à rolala te pe azotsa moyenne Angers ozolanda pe wata sola ozomona so niveau de mitema mabe beaucoup tard merci mon lobelier Daniel Capo pe manquement respect mo asala ki to sepelaki na ngote bato ba osala héritier azala o yaza yozobenga ba bazem poli yazobenga bango baza ba fanatique ya robenga karaté orchestre ezana orchestre oyo président de la République Bonika Longi vous comprenez orchestre oyo ba droit ba mettre Pazi ba mettre Kazi Bonika Longi la province Bonika Longi Marceline Mambu kazali bato danja bongo honorable voilà bato danja bongo ba soutenir bango mais yozo lobake baza bato robenga karaté donc à laquelle ami ma bevina ya merci quand on est au bar TV za radio té de merci mon lobelier yo ah to beta masolo ezanchili to matete njite ato na Paris 18e Château Rouge to za donc on est donc volontaire à wata donc pas tu RFI charge na yo yeyo oyebi ke poto yo ye batu ya Villanova pardon ba olela ba luka ngo mabe
neti na tuni neti ba ser wana ba kozwa bazo lukango fort même orchestre ya vient biso les padres Ferrego là ba te belé ba luka poto yo zanango donc miel kutu bosana donc ye kutu na ebité soko zwango on comprend donc bosana donc miel bena bosana wana eza siko question ba fanatique nde batuna kingango on comprend miel bosana donc ye kutu zwango te on comprend donc poto ndo faut kumisa nzambe la Dieu merci mon lobeli nga pesa na nga loba na OK na la loba take conseil batundeti ba tambo comment ça s'appelle nani Kadogo comment ça s'appelle Kadogo à l'orchestre ni et nani o fallait me mala poto nani na ebité faut loba Kadogo Tambwe Yorobo ba Manike ba Joël o pas tu refi pas continuer liste en parce que pas tu yo conseil nini ya suka o ba ndeti yo poto ya famille non na volonté non musala na yo poto tant que famille ba ça comme comme pe poto les soyez les bienvenus chez nous à Paris parce que pona bato ba poto ya elo côté conseil ni ko pesa o ba ofinga ba ba memi ba na poto o ba lobi ke visa $85 a poto yo lobi nini ataka yo ozana poto yo lobini attaque conseil atipo yo za yo noza bodo te vende yo ebi na ya mbio bozo panzana no kalate on a bengra donc comme muturo la pacho Manike na Jan Cecile on comprend 3 personnes wana baza ba batu oyo sona otala ba sala nani te gel o dernier gel te lui o bango sa pembe gel nani chaud Jaël Chaud, Aseni. Te lobi bato ba manka bato ba pesa ba visa. Te ngana otala bémission ya Jaël, bona ko lo bandenge nini. Bémission belmon bémission belé na téléphone nga. Na tala ngote na zapa ngo. Et ya na ba bato so na moni kaka boye na lexango mbama pona mona tina otala te. Pona bi ke so na fongoli na mona ofinga mama bato azata msu na njili ya olamba na ye. Akofinga ye na otala boye mona fingi papa bato afandi ne afingi bana bato tomsu pa botama mwa ba lobani malformation. Au moins, on a finga et on m'a battu belé na tala bangote.